Lisoto kobetela yo lelo e salama bongo na Angola. Mama Marie abunga na cimetière akota azonga sute tila moya lelo abunga ndenge nini akota ka ndenge nini. Mama Marie bayaka ko joyer epai ya ba officier to ba tu ya parquet général ba yeso bal na ye mwasi na yo ba bezo ko joyer akende ko samba bongo na parquet pona nini azwaki mbongo ya batu mbongo nini. Mama Marie azwaki mobile na yalanda ye bakenda boye bamona direction ya cimetière ya Kamama bandeko ya Angola boye cimetière ya Kamama bakenda cimetière ya Kamama bakota na cimetière mbala zela wana. Mama Marie bana kota na cimetière ya Kamama ti lelo abimate pasi lisoto kobetela lelo yango wana. Ekokamwisa bino bandeko tokende bongo na Congo Brazzaville epai wapi ndeko mama to pe koko to nani abomi jeune garçon oyo bakam otomone yango na Kinshasa kala yaya kasi ndeko garçon oyo babomi aboyi kokende ngwana yaya lokola film Serke bandi kolanda mutu oyo abomaki ye ebuki ndaku yaya boye komona ndaku nde aliwa Serke ebuki ndaku Serke ezoko buka ndaku ba brick lokola na film lokola marteau ti baluka mutu oyo abomi ye suka nango tokobetela komona mamelekaki na suka awa yaya Serke comme na force boye kola mutu pasi bakambo ya boye somo na Congo Brazzaville tokozonga na okana mission lelo yaya ya tokobenda o matoyi ya mwasi to pe ya mobali boye ba yango boye coucher avec n'importe qui peut gâcher ta vie kaka boye spirituellement ya beaucoup de hommes beaucoup de femmes, parents des hommes d'abord, quand vous couchez avec n'importe quelle femme, vous vous sentez viral. Mais vous évitez que vie n'a pas à gâcher à partir de la relation sexuelle avec n'importe qui. Yaya, Landa. Voici pourquoi coucher avec n'importe qui va te gâcher la vie. Tu pensais peut-être que le préservatif te protégeait de tout lors des rapports sexuels, n'est-ce pas? Alors sache que non. Aujourd'hui, on va plonger dans les profondeurs mystiques de la sexualité. Je vais te révéler comment un simple acte sexuel, même avec un préservatif, peut changer ou bousiller ta vie. Il y a une dimension du sexe dont on ne parle pas assez. C'est son pouvoir spirituel. Oui, tu as bien entendu. Le sexe n'est pas seulement un moyen de procréation ou un simple plaisir charnel. C'est aussi une porte vers une autre dimension. C'est un échange d'énergie qui peut soit te propulser vers le succès, vers les sommets, ou alors à l'inverse, te précipiter dans un tourbillon de poisse. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko yako sala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Tokewara de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans iko mata. Yango yawa. Koto yo nde makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo andika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52
46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokoe Télévision bisika nyos tubo swami. Merci na confiance bopesaka na émission oyo epai wapi tokuta na kapona ko beta masolo oyo bino mo pesa biso pona ko pene bandeko mususu ya na lobaka chaque fois olanda biso à partir ya Sénégal, à partir ya Bujumbura, à partir ya Namibie, à partir ya Kigali, à partir ya Namibie, à partir ya Luxembourg, à partir ya Paris, ya France, ya Toulouse, bandeko Toulouse mbote la bino et vous ben no na Toulouse bokomi c'est que bien à partir des États-Unis d'Amérique. Au côté de l'Ibosso, si vous allez abonner, c'est bon. Si vous allez abonner, vous s'abonnez d'abord. Si vous s'abonnez, vous allez la cloche de notification pour na orataka ba vidéo na biso ata mon côté. Comme on a fiston pelende, tata ya sedek. Ya au bon message ça chaque fois sur côté il faut partager. Partager Michel ya, partager dans la plateforme et surtout Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, ya boaka pour osunga bande comme susu. Peut-être un de comme boye, avec un problème oyo. Et ça similaire dans les autres ko beta. Yo tiki ndengwala oboko partager. Otali yango yo moko o sauver de côté, mais ce ko partager. Ata yo kota la sikote ya, ce ko bonne monsieur côté partager nan. Partager peut-être ko sunga ndeko moko songolo et sika moko pakala. Est-ce que bokomi? Voilà. Tokena na ndengwana et puis dans le bar chaque boye bikane obo ça no bo sanate. Merci à Michael Josh qui compte nous faire confiance comme étant sponsor officiel. Bah partenaire à l'émission Bazali, mais sponsor officiel c'est Michael Josh. Michael Josh Bazali griffe à moi dans Mboka. Vous sentir yango Michael Josh. Parce que chaque fois ils ont ba survêtement Zali, ba manteau Zali, ba chapeau, ba borsalino, ba kepi, ba soulier. Ba robe ya mariage donc griffe ya mwana mboka kaka ne ba griffe monsieur salaka Michael Josh au sala achat online au côté na Michael Josh LLC côté na cité au poni article oyo osanango besoin est-ce que komi soko liko côté na cité te parce que on a lingara qui mon ameso boye au bengi to pesio numéro ya Michael Josh benga Michael Josh akola kisayo ako expliquer yo beaucoup plus d'avantages au yeba pour ça ndenge et ça na bande comme sous pour ningi ça la boutique ya au ça en Europe au ça en Afrique partout ce que vous allez au lingi au ça la boutique au terre arabe le Michael Josh benga Michael Josh yomoko ba ko pesa o licence pour na otekaka bloquer Michael Josh ya tala niveau oyo congolais américain azoko linga asunga bande ko ya congolais ba sunga ka batu ndenge nini bino ka tino linga ba griffe ba paya kasi griffe ba paya oyo bakombo kenda ntango wana kasi bana ya mboka ngolo ba supporter ngolo boso afa bino yeba ngote ngana ati ba griffe songolo pakala ya la ta Michael Josh tarabam est-ce montre Michael Josh ça va bien pour sentir c'est que bien to supporter Michael Josh et aussi ba partenaire na biso lokola ba Genesis Hotel ya tala hôtel qui bon la publicité au long de l'Europe, au la Kinshasa, au long de l'Afrique du Sud, au la Kinshasa, Amérique partout, là, na Genesis Hotel. Courant 24 heures sur 24, ma message que nous a raté. Celui qui est katani mbalamoko groupe. Et je mbalamoko. Oza qui climatisation, nion surtout qui toko. Ba ko zo na aéroport na mutuka kaka nengo sola. To benga, to la bongo la Genesis Hotel. Est-ce que vous commis
c'est que bien. Voilà. Yaya to banda mama ko na lisolo oyo epesinga mutu ko swa na seki mena ndenge ya lisu. Makambo esala makaya solo. Ngana yoko ngana na kala na yoka ngo seri moko esala makana bumbu na bumbu oyo mwana moko boye koko na bango boma aliaka ye. Bino bato boliaka bato boka ndeni. Futa lo sala kablo sekonde ngwana. Ole mutu penado ba saki mutole yepa ayo kolanda yo. Mwana wana balia yepa koko na bango. Serke ya mwana muketa baki kuna mwana boko kuna. E bandi ko lande bukanda ko ekuta koko na bangala na mbeto ale ba nika muto serke koko pe kawo. Isa sekonde ngwana. Yaya toke sika boye na Congo Brazzaville na mboka ngo na so eza mo makasi boye mais na Congo Brazzaville yaya. Serke baleli ba ke kunda boye. Bako nakata kunde bembe korobia serke boy ale serke ya mwebani oken yaya kaka ne salama bane botela nga bokomi est-ce que bokomi na kisasa bana sala ba trop makambo wana na mwana osumi kolo yaya salami ga lobia excusez-moi et salami ga lobia serke boy ko kota na kunde bembe e bani ko matumbangu bangu wana mbangu na serke mbangu na mbangu yaya image waso itota totela yango yaka la groupe Gold radio lokole to tsa nkuna po to gota image wante ba régulation bobi kande zalaka yaya omona ndenge serge to kimso atu mbangu ngana kama ya mi yaya ndako ba brick serge ko libende ndenge nini ezoluka muta bomi ekebe beti na porte kuna simbite on dirait mo na kati kuna awera tout akimi boye umuto ba akota pe waza choro bene solo serke suke baluki muto so ba arob na nenga invisible o mona bimina ndako akota ndako mso voisin ale serke baluki la ndide na porte ko ta yeso ba bimina nenga mesi akoti be baluki la ndie ya muto na kota na mir na ndenge na mystique serke panza mir ya ebuki mir o ta image na ondimate serke comme libende ya réalité bena bo image yango to za image debo mona photo yango wana moi to image wana ezate serke yebne buki mir ezo binne buki bananda ku serke buki ndako ya luko la film mais en solo kutu muto asime serke to ko talbo so na yeto ba buki ma bri ko ele mana ma yapa ke kuna le kao afandi kuna esi yepa za chorte suko mama na mona image mama ko zo yapi mama paso ngam masaki mama yo masaki zo nani koto bolela ya na biso est voilà za leki ya mutakufite on ne sait pas ya ikamusingai suko somo suko serke tange buki mi serke suko ekoi na ebite ko ya na muta mo ya telemi to na ebite na mona loko la sabna na betra do solo o na baka kuna po matete mama moko ba akufaka alors baka bakunda na mboka en tout cas je me rappelle plusaki mama to papa ba koma na po matete na ebite abaka nini alors ba kunda na mboka je crois ba ko kunda na mboka te ba préférer ba kunda cimetière mikonga ba butaka matete na eso ba butaka lemba na ebite ba koma na po matete accident serke baluka batu bakufa na kunde bembe do serke yango moko panza ne fungwama e bembe ezo ekufa defo omoni mutu so akufa suko serke bimi na kata e bimi e ko e bimi na serke nguta mi na presse ba pembe makile zate somo mbadi namona ngonde ngwana image e de sayo na soko atako lo bango te pona ngamo na kisomo esa mina Congo Brazzaville ya ça somo mais soki makambo o sala pe kindogi pe aussi là yo okaza oza danzet kadi mpembo yo le mutu ale mutu apa avoke kuna ya landio siko za sko ndengwana ba de kima siko est-ce que bokomi c'est que bien on a besoin image ya landa biso kuna groupe ya WhatsApp Gold radio lokole Gold kuna komona image wana omona eko sekisa yo mais eko interpeller yo soko za ndoki okotika pour mutu oyelo ndengwana est-ce que bokomi c'est que bien yaya na ngito le mamba sexualité mais to le mamba na mingité na kotika bino na ndende ko zo peut explication
Parce que beaucoup de jeunes gens, surtout les jeunes gens, au cours de 16, 17, 18, ils se sentent viral. Tant que ma jeune fille, à quel tant que jeune garçon, jeune homme, cours aux filles, on va finir sur toi, déjà. Tu ne sais pas avec qui tu as couché. Les relations sexuelles peuvent gâcher ta vie pour du bon. Ça là, n'importe qui. C'est pourquoi la Bible nous recommande aux partenaires, même des papas, même des mamans, femmes mariées, mon bala sana est sain, akedaka musala, asala makamna surtout makamna simba, de point ni moi si andaku azoko tricher. Beaucoup de vision marché de point ni papa andaku azoko tricher. Mais au comme qui mukolo, au comme la vie à sainteté, aux agout du pasteur, au samara l'église, au songolo, au kenraou d'église, mais vino ça ne marche pas. Mais au na sali nini, ba lokinga et pas nani na famille la vino, au kangi ba famille ndo kinjoka no. Quand tu avais l'âge de fleurs, 17, 18, 19, 20, avec qui tu couchais? Est-ce que Bokomi? Qui vous dit que toutes les filles au bottom ça sainte? Non. 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 Avec qui tu as couché? Oyo et maintenant malheur na vie. Yaya, na koloba mingi te, landa de quoi expliquer spirituellement. Quand vous faites la fête là, tant que vous faites la fête, vous savez qu'il échange des mots, échange surtout vous câble dans des démons. Par esprit. Au moins l'esprit est kotayo et vie beba kakaboui. Au kenda poto 20 ans yangoyo. Au sare lo moroté. Kanisa, quand on no gite, tant on la ki sasa, on la l'Afrique, on la faire le ngete, est-ce komi, to so la pembe. Talatina sikola lobaka benga biso to kopesa au numéro ya apôtre Charlie Mobiala a ko délivrer na molimo wana okozwa ifata to kopesa au numéro ya prophète Alijo okozwa ifata ya pamba ya ofele ya mbongo te po azu yango ofele akopesa ofele est-ce que komi voilà la nande ko on va expliquer. Voici pourquoi coucher avec n'importe qui va te gâcher la vie. Tu pensais peut-être que le préservatif te protégeait de tout lors des rapports sexuels, n'est-ce pas? Alors sache que non. Aujourd'hui, on va plonger dans les profondeurs mystiques de la sexualité. Je vais te révéler comment un simple acte sexuel, même avec un préservatif, peut changer ou bousiller ta vie. Il y a une dimension du sexe dont on ne parle pas assez. C'est son pouvoir spirituel. Oui, tu as bien entendu. Le sexe n'est pas seulement un moyen de procréation ou un simple plaisir charnel. C'est aussi une porte vers une autre dimension. C'est un échange d'énergie qui peut soit te propulser vers le succès, vers les sommets, ou alors à l'inverse, te précipiter dans un tourbillon de poisse. Tu te demandes certainement comment est-ce que ça peut être possible. Imagine un instant que tu as une relation sexuelle avec une personne. Tu penses que c'est juste un moment de plaisir, mais en réalité, vous échangez vos énergies, tous les deux. Tu prends de l'énergie de ton partenaire et tu lui en donnes en retour. Et si je te disais que ce que tu reçois n'est peut-être toujours pas positif. Tu peux recevoir du positif, mais tu peux aussi recevoir du négatif. Donc en fait, tu pourrais même perdre plus que tu ne gagnes dans cet échange-là. Tu pourras sortir avec ton plaisir, hein, mais en dehors du plaisir, qu'est-ce que tu ramènes de là-bas? Ça, tu ne peux pas le savoir. Ça, tu ne le sais pas. Vous connaissez tous le boxeur Mike Tyson. Il a attribué une partie de son succès à son abstinence sexuelle pendant 5 ans. Il a utilisé cette énergie sexuelle, cette énergie créatrice-là, pour se concentrer sur sa carrière et atteindre les sommets. C'est ce qu'on appelle la transmutation sexuelle. L'art de canaliser ton énergie sexuelle vers d'autres objectifs. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que tu dois devenir abstinent ou bien abstinente. Tu peux pratiquer l'abstinence si tu le souhaites. Ça, c'est toi qui décides.
Mais ce que je suis en train de dire ici, c'est que tu dois être consciente de l'énergie que tu échanges et avec qui tu échanges cette énergie-là. Parce que ta sexualité est sacrée. Ton corps est sacré. Ne le donne pas à n'importe qui pour un plaisir éphémère. Choisis judicieusement ton partenaire et assure-toi que l'échange d'énergie sera bénéfique pour vous deux, ou au moins pour toi. Parce qu'il y a des pompeurs d'énergie là-dehors qui sont spécialisés dans l'art de puiser toutes vos énergies, rien que dans un rapport sexuel. Beaucoup de personnes se sont retrouvées démunies, malades, poisseuses. Des entrepreneurs ont perdu de l'argent, ou leur business même d'ailleurs. Des salariés ont perdu leurs emplois, des femmes ont perdu leur grâce, leur capacité à enfanter après avoir couché avec la mauvaise personne. Vous pouvez sortir de ces actes sexuels avec des saletés qui vont faire fuir les hommes, qui vont vous empêcher d'avoir des enfants, qui vont faire décliner vos business, qui vont vous faire perdre toutes vos chances, toutes vos grâces, qui vont vous empêcher d'évoluer dans vos vies, vous empêcher d'accomplir la destinée qui était tracée pour vous. Donc, alors la prochaine fois que tu te retrouves dans une situation intime avec quelqu'un, pense à ce que je viens de te dire. Réfléchis à l'énergie que tu es sur le point d'échanger. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que cette personne mérite ton énergie? Est-ce que cette personne mérite que tu prennes le risque d'avoir un acte intime avec? Est-ce que tu es prêt à accepter l'énergie que cette personne va te donner en retour? Et si tu as des problèmes dans ta vie et que tu ne comprends pas pourquoi, peut-être que la réponse se trouve dans ta sexualité. Peut-être que tu as échangé tes énergies avec la mauvaise personne. Alors qu'est-ce que tu en penses? Es-tu prête à explorer le côté spirituel de ta sexualité? Es-tu prête à utiliser ton énergie sexuelle pour atteindre tes objectifs? J'aimerais beaucoup entendre ton avis sur le sujet, dans les commentaires bien sûr. Et si tu as des problèmes ou des questions, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans ma bio. Je serai ravi de discuter avec toi et de t'aider à répondre aux questions que tu te poses. Ya to kobetela osika bo lisolo oyo ezali mokuse ezali molai te lisolo oyo eye lisusu par rapport ya lisolo ya ndeko mwasi oyo akufaki po alonte mbongo na tombo. Vous comprenez? Ya kaka na Angola anto Angola eza makambo Angola ko makambo Angola eza na masolo ba ekomi ko bangisa lobi to betela lisolo Angola lope sous Angola. Qu'est-ce qui s'est passé? Kombo ya mama oyo mama Marie. Yaya, to betaka lisolo ka ndo ya pesi biso. Kombo ya mama oyo mama Marie. Mama Marie abunga na cimetière. Cimetière ya Kamama. Baleko ya Luanda. Bebe cimetière ya Kamama. Biso to betaka lisolo kaka ndenge ba pesi biso avec précision. Kaka ndenge lobi ndenge to ko betila. Soko lobi totanga kombo to kotanga kombo. Soki oboyi totanga kombo to fonctionner ndenge wana. Est-ce que vous komi? Donc on a oyo alobi mama Marie abunga na cimetière ya Kamama 3 ans yango lisolo oyo eleki 3 ans ça va na 2020 na 2020 si on combien 3 ans n'est-ce pas 3 ans yango na 2020 alors 2020 ça va mpiaka botina ba kanga malade ke kanga biso bakangi bino to confinement tango ba weso kutena pakia mbongo ya obina nzambe asunginga nzambe wapi mama Marie pardon atekaka quelque part ne ba wi wenzete mais so na kwemo quelque part nengo esika mo na Luanda to kobeta sur ka na pesibiso. Alors mama Marie tanga banaye kozonga na nzela horoscope amonika sachet moko boya noir oh sachet noir atala boni babela mbongo tala liboka mbongo ba dollar na ba kwanza mama mami ateka kala mbali na ye mbali passe de biaka azala mutuka na ye asala ba taxi et consort mbala on sala taxi babi golf
et kendaka ba côté à Benfica ndé mankambu et on a sona ben on rond-point ce qui rond-point de rond-point qui côté Benfica bref mbala sala ba taxi c'est bon quand même. Basalaki na chantier na bango basombaki ndaku babana fana ndaku na bango wana bana misatu mais ndaku bande ko vanda wenda ko ezalaka botonga ndaku mais bokoti nanu koto boko sisi batol koto mosala no vide so bo zambongo bo silisi est-ce que komi ndako mama Marie ezalaki ndengo na mbala na ye tangu mama Marie aloti mbongo wana mwasi malamu eya alokoti na ye rama c'est pas volonté balobaka tangu mama Marie songi na ndaku ayebisi papa papa lelo nzamba sali nzamba sungi pena tana la oti mbongo tala ba liasa dola la so ekombe lobiti so za ekombe na yebiti me dias pena ba liasa dola na ba kwanza nzamba sungi aloti mbongo pena ndo nzambe awokilo samora biso pena tusanda kuna biso yo bongo na nzambe yo loti mbongo no so na ndikuna na nzela o nzambe binoka nzambe yo bongo na nzambe mama Marie. On va l'appeler, en tout cas c'est très bien, Nzamba Sungi Biso, ça va, comme ça, Sunga Biso, tout c'est un chantier. Yaya Basoma Batol, ba brick, ba kamunas, ba sili sanda kuna bangona mbongo wana, mbongo msupe tikala, mama rimi abaksi marchandise, mbongo msupe tikali. Nda kuna bango salaki 3 semaines, ba sili sida, yaya, ponda ndako yema senga ka mbongo, to mbongo ndako yema avant non, est-ce komi? 3 semaines benda ko sili normal. Tant on da ko sili, ba c'est équipement da ko ba changer donc on da ko très bien c'est bien vu pendant qui toko. Ma Marie parce que nous on est c'est normal. Si ko jour moko boyema donc tant on da ko sili 3 semaines après. Et yo calculer 3 semaines après bon sandako. 3 semaines monsieur pour landa donc 1 mois na une semaine. Maman Marie awutaki wenzela ito bengoka wenzika tekala koyana azoko zonga sanga zongi na ba 18h akota lupango na bomba na portail ba kota lupango akota lupango tanga akota lupango boye elekaka ta ba 30 minutes mbala ba beta porta lupango ayika na porta lupango ko mbala bimiti mbala mama Marie abimata amoni jeep ya basoda. Oui, moi, je jeep basoda, na Angola na, Angola nous boy jeep basoda na bino. Jeep basoda na mutuka moko boye na eza lokola to benga ngona 20 nettement mini bis. Na mutuka basoda. Ya basoda bafandi ba 6. Donc to baka 8. Bafandi ko to abi 8 je crois. Na chauffeur mo na mini bis so sima wana. Papa boni Tozo Luka, mama Marie to mama Mami. Mama Marie, voilà, mama Marie. Yo mobile naï, to ye ko zoyer pour akende ko samba. Boye ko so moi stanga na 18h, abi 18h. 18h ba 40 moto que 19h. Boye ko so moi stanga ko samba na motif nini? Non? Il faut akende ko samba pour ye azui eloko oyo eza ya yete eloko nini azui te azwaki mbongo ya batu ezalaki ya yete mbongo oyo azwaki ezalaki ya mutu mususu yango bayako zwaye akende ko samba mwasi nanga azwaki mbongo te azwaki mbongo ya batu te ngara yebike mwasi nanga alokota kinde mbongo ya keba na bilokota lokota bilokota lokota semba mama bilokota lokota patino orchestre bana limité kufara boy. Donc yaya kurube wa gaz okomi c'est que bien yaya yo linga kolokota biloko ngaza kana chance ngaso na bibi la lotara mbongo yo kanto lotara mbongo to tsaka mbongo na nzela na yo nga bakabela ngaka mbongo yaya bakabela mbongo to basomba chance na yo est-ce que komi to sonara pembe na openi okaka andenge mabete. C'est là que j'aime. C'est là que j'aime. C'est là papa c'est là que j'aime. Yo bon on a tata c'est là que tayo moko ya na noka bana. Maman ça j'aime ko. Partager pe tinela le comme ça émission. Tinela ndeko à s'abonner. Yebisa s'abonner na radio loko télévision et si kala masolo ya kafu ka fozala awa. Et donc sunga ba famille. Alors, Mobile était obligé à kobenga maman Maria Bima. Maman Maria Bimi
osiko ça va boko kena mwasi ya batu wana balati lokola batu oyo ya parquet ya Angola ya Luanda na basoda ya Luanda ya balati ndengo wana amoni yango normal mama Maria bimi abongami ma kende o répondre invitation wana papa wana mobala mama Maria tuni bango est-ce que comme ça ngana kota na minibus oyo na kena mwasi na ngai na kelo mona esika ba osamisa habité yo okokena bisote te me ngana kotika mwasi na ngate o tafate okokena bisote faut tikala o te bon ça va soki boboyi na kota na mutuka na bino na sana mutuka na ngai na landa bino bon premier ate soki na mutuka na yo landa biso ba démarra mama Maria kota na mutuka na minibus Jeep asoda liboso mobile mama Marie na sima ya Jeep wana ale bango bandokende ba côte normal direction tina cimetière ya Kamama bandiko Angola komba cimetière Kamama n'est-ce pas pour cimetière Kamama ba clôturer ngo ba comme na cimetière Kamama ba soda wana basi mbala mama Marie yo tikala awa yake ko samba arozonga abi mutuka ekota ba soda ekota na cimetière na biso wana ekota minibus ekota ekenda mobaya tikala na cimetière 18h 19h 20h 21h 22h 23h 0h ko karaté ekoki mobala benga mbila nini yaka na cimetière Kamama batebele ba bisolo oyo mbila ya na cimetière Kamama nini a expliquer tala boye moi stanga lotaki boye siko ba namoni bato oye na bato ya parquet ba soda normal ba lubike moi stanga ke ressemble mais à ma grande surprise to yeti na cimetière Kamama awa ba singa c'est la awa mitu ke koti awa tisiko ba mate mutu ke kota cimetière mbila kota la cimetière Kamama ba benga ranfo ba luka na cimetière nyonso tout ba luka ba mona iloko mokote mama Marie akenda ndengo wana vivant ti lelo bana 2020 3 ans ngoyo mama Marie azonga te do yebena ba zoe bena bo moyi je crois papa suis ça bino awa différence na mutu o ba zo mutu ba bomir boma ba kena yekuna kesa msal na so ba zuya mobimba ce qui va jouer on bimbe ça va grade ko leka donc ouais ça va comme viral muto la gimbongo ça va puissance de va jouer pendant mon bimba na ya ki mutu akota akena monde ba wey un jour to mama Marie azongi ti lelo 300 kenda ningo wana ba luka ba bana ko luka bana 0 ti 6h bete bango wana ba mona te papa wana zonga nda ko lela ningo wana lobi na ngwa kesu cimetière na moyi a luka ba ngone loko mokote mama Maria kenda ndengo wana akenda mobimba kaka boyaya tika ba molota lo nzela to betaka le solomo mama mona ezaka wapi na France tamboka nino na Lyon je crois maman a lotaka bag taka na âge ya 16 ans je crois na foyer avant na foyer alors qu'il a pas serre nango pa yana bango na nzela a lotaka bag to betaka le so eza awa na chaîne d'abiso na butu nango akeko sokola boye na foyer na wasa rola la wana na foyer nini na kombo kiminga ba iso ça na sani na biso amona bag bana ko pela minda bato babimena ba bino yo sana bag na biso oko mutu na biso ya ke bana bilokota lokota akoba ko lingalo ngona bag bana ko lungwa eboya ko lungwa chaque buta ko mona bato bato ko na sama kolo ba entourer mbetu na minde e pela bango musu batima na fenêtre pona nini bilokota lokota baga nord ya lokota nini vino ya biba pona nini est-ce que komi tala mama Marie à côté cimetière vivant quand de côté cimetière qui na mbila ba mbila wana ya solo kaka na même ko de dire est-ce que to beta dans le solo wana o yela sama na Lubumbashi o isoro o anta pesa ki wana mutu mo homme d'affaires na Lubumbashi pesa mandingo wana so Lubumbashi ba kenda ko kunda yi asaka na mbongo belé Longtemps comme on a été. Bakena ko na cimetière à sapin, Lubumbashi, sapin ba kundaye. Ba telem sa mutu, ba le sa mutu boite, ba le sa ndengo wana na veste na yi.
ba bimba andi ko zonga tant ba fa commanda ku ils se sont rappelés que n'avait pas qu'est-ce qui est passé ce qui va ça qui mikanda ya lopango na cercueil quelque chose comme ça na bossa ni solanga les gars moi kala ils étaient obligés de retourner avant de faire tomber ba zonga na cimetière ba pindola te boyebi na Congo za système oyo bakundaka batongi dal te batie dal ba otaka kava dal likolo et puis ba sai pierre tombal et on za ndingu wana tangu bakiti ko ba ju dal batie wana ba placer ba umela kite simana kangama kite ta ko songa ba longoli ba fungoli cercueil po ba so mikanda wana mutu oyo azali kotala zo likolo bakuti ya baluka front oyo na se na bakraka histoire vrai na Lubumbashi na bakraka oh mais mutu akoni bakraka boye ndenge nini kuna na bakraka te akomi boye ndenge nini bazwi badocument ya cercueil wana bafungoli ye bakraka wana bazongisi na position normale bafindiki dal baplace susu bakota mituko na bango bakei ntango bandi kokende kuna bandi kokende bakoma na babenga ngoni Carrefour na boss na ngote na Texaco ba de Lubumbashi na Texaco na Texaco na Carrefour na Texaco wana bayoka mbila nini kuna biso bocha pembeni nini ale fimbu nini bino biso kangi mutu wana osamba asala ba crime bino bazo fungula kaka bino oza banani allez bozo ngona cimetière kuna bokele kozo mutu ba kaka o le betonga kiyo mutu nini yo bauti wapi bino allez bazonga na cimetière wana bafungula bacha babayola oncle wana bacha bakaka ndenge wana bakanga basundo bakene tabali ko nzela ali mile bona ndabiso bandi mile wana ndabona sima baba okele liboso to bakomna Texaco sika umila kanga bango allez bakata mbila limo randingo wana donc ça existe maman Marie akenda ndingo wana tala lisolo isuki awa merci na Chris Laris réalisateur de l'émission oyo yena assistante na ye Winnie Laris Pelende merci na Maman Rina Umbi Laris Pelende coordonnatrice de la chaîne oyo la femme à la taille d'une tige spaghetti ni courbire ni virage la femme à la compressor voilà c'est comme ça merci na Michael Josh merci na Genesis Hotel. Merci na Maman Charlotte Kaputu. Merci na bino so partenaire na biso o alingi pe publicité les gars awa benga biso au course service commercial. Merci na porte Charlie Mubiala, merci na prophète Alidjo, merci na porte Kasongo la Kinshasa, boza ebele. Portez-vous bien. Santé de fer à tous hein. Chap chap. Et tchara. Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement. C'est validé. Ya botoko mawana tika topesa matondo to remercier Michael Josh sponsor officiel ya chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozaliwana. Alors to senga abonner le ko moko bandeko ko na site na website ya Michael Josh au côté kuna oponi article ya soki na Afrique na Afrique boyi sikoyo winter ngebanda comprendre siko na Afrique boye elo ngebanda sama ngebanda siko na Afrique boso mona ya ngona oyo letwa t-shirt boye to la ti boye ba polo oyo ya Michael Josh o sentir ya kilo pena ti na polo pena boye mutandimi mais na Europe sika boye mali le banda donc kuna ba rivage ezali ba veste pena ya solo ba jaquette pena ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bandi beaucoup ta kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien à moins cher tala yo que so ba chercher kuna 1535 € sikalango ba trahir payo soko somba que chercher dans Michael Josh primo ko abordable mama na griffe ya wana mboka ya na lingi Europe nyonso tout pour yeba Michael Josh existaka ya bengako côté na site commander quelque chose pour Michael Josh
so rebino okota na site te yo benga libera Michael Josh tosana ngwa so sala ngote benga to kopesa yo o sola na Michael Josh ye moko so sala ki yo mutentel to mona na télévision Michel Leki ngala sola na Mechentel na Mechentel couturier tel papa eza griffe papaya to soutenir bana mboka est-ce que bokomi c'est que bien Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyo di bino batu bozalaka na posa ya kopase babo moma na babo séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mobanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko di ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pebenga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État.
Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazoye kola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bongo bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumi Sayo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman.